Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mbote na batu nyonso bolandaka biso vraiment na Idéologie TV. Bozala décité toujours. Bosaboni massivement na Idéologie TV boza décité. Lelo information on a memeli bino eza suka na elengi, suka na masolo nzambe. Pardon, avant on a banda na ko expliquer bino batu nyonso bolandaka biso na Idéologie TV ba photo oyo tozo balancer bino dans quelques temps, dans quelques minutes. Bozala ma branché, botalango paisiblement. Na bandi ke ba femme seule bakoka zuwa basi oyo babala te mibali oyo babala te bokoka zuwa. DiCaprio, notre artiste comédien oyo azalaka mingi na José de Londres. DiCaprio ajouwa pe aekarna na barole na ye, ajouara pe kitoko en tant que artère. Vraiment son PC là, lelo na mimi bino lisolo kitoko, comédien na biso asala fierté ekolo Congo o bakoko batikela biso DiCaprio. Donc lelo DiCaprio awuti kobala abali mwasi moko is good donc likambo ya somo pe ya pasi. Donc nosenga na le grand formateur David Wembe papa solution balancelinga nanu photo oyo DiCaprio azolia mwasi na ye mbanga. DiCaprio azolia mwasi mbanga, botala photo bien. DiCaprio ayebi kolia mbanga, ayebi kofiba mwasi. Esa plaisir na baboni nyonso ya Idéologie TV. Tala mwana mobali ndenge azolia mbanga, azotafuna mbanga ya mwasi, oza kosentir ke aza na bolingo ya mwasi na ye na motema. Pour façon azoliela mbanga en pleine fête, en pleine bateau. Vraiment félicitations à DiCaprio. Tomoni wana déjà donc côté ba comédien na ba comédienne bazobala ba mariage ezomonana tembete. David Wembe balancele biso nan ba photo esika ba jaloux baza. Oh my god, oh my god, botika ngana tia ba pilipili na ba mungwa. Tala mwasa DiCaprio ninga zo simba mobali na ye, azosimba mobali na manzaka propre na manzaka soin, asimbi mobali na ye na lipeka, abwakami na nzoto ya mobali na ye. Oh Jésus, DiCaprio lelo abali asali fierté ekolo Congo. Tokota siko na mozindo ya masolo na biso ya Idéologie TV. Tolobaka toujours ba vérité, tobombaka te. Eza na bato misusu bakritike mariage ya DiCaprio, balobi ke DiCaprio abali mama mokolo, bato ya théâtre balekisi baza babuchu, baza bapasha, mosala bakobalaka bamama mikolo boye na boye. Bandeko nanga, avant de parler il faut d'abord tourner la langue même 10 ou 5 fois, et après avoir parlé, voyez, avaya koloba balusono lolemo na wata 5 à 6 fois. DiCaprio c'est l'homme, asa mobali oyo tobengaka asa bajara ba José de Londres, bino mo bomonaka bafason na bango, babana mibalo bazalaka nzoto mikie bokono te, akanga na ye nzoto me akola na ndenge ya kati. Po kotala mwana mwasi o niveau atonda nzoto mwasi ya DiCaprio, soki akangami na DiCaprio, parce que nzambe apambola baafricain, nzambe apambola bakongolais ya mibali, aloba nakoki opimela bino nyonso me etalama. Mama ye David Wembe naseka nanu wana ese no plaisir na ser nanga 4 rôle sindimu.
en direct du Canada, en direct des États-Unis, na mobali na ye, boss du bosso. Boss Mboshi, en direct de Kuna, donc Yosakana te na nenga liboma, voilà. Moi si a fingami na journal lelo bato bayebi histoire te ope o bayebi li solo na kati te ba fingi moi si comme il faut. Oh aza mukola Dikapuyo aza mwa mkie alingi mama mukolo buena non. Avant de parler, il faut bien vérifier. Bisoto uti tina source ya likambo. Na landele libino likambo tina source, tina se na fin fond. Dikapuyo a 39 ans d'âge. Ozanga ka 2021 pour akokisa 40 bolanda nzoto ya Dikapuyo te. Aza mobali. Aza pe na etolomo. Parce que komona mwasi ninga zo mibuaka na nzoto ya Dikapuyo. Ninga za komitike pa Dikapuyo. Oh my God. C'est-à-dire Dikapuyo aza mobali. Dikapuyo a 39 ans d'âge. Wambiso to wucho so information na source. Moi si o babalani na Dikapuyo aza na 36 ans d'âge. Donc, bana différence il y a tout compté 36, 37, 38, 39. Bana différence il y a 3 ans il y a Dikapuyo. Donc c'est normal bakoki kobalana. Par rapport qui Dikapuyo azande bajara mibali ba kola kananinga kati bino bomonika Dikapuyo boka nteka Dikapuyo akala wana basera ba nzonzingi wana kala nzonzingi desila na mito to komana ba gag ba théâtre gag. Donc voilà, c'est un peu cela. Dikapuyo et akola na kati po niveau moi so aso komi boka et David Wembe balancer no eloko wana balancer photo wana niveau Dikapuyo azolia mwasi na embanga, c'est-à-dire ba makango oh ba ujano bochaka Dikapuyo misu bososola asimbi mwasi na ye na kingo apusi munoko na ye basangisi munoko bazopesa na babizu oyo nanu tomona te na internet oyo nanu tomona te bazopesa na babizu. Dikapuyo asimbi mwasi na ye na kingo alakisi alliance que je suis déjà occupée. Donc ma femme celle au landaka Dikapuyo, sache-le bien que Dikapuyo est déjà marié. Moninga bali to sepela na Congo na Afrique. Na Congo to embandeni biso ba africain. Alongi na ye donc yango wana. Vous abonnez na Idéologie TV. Vous avez décidé d'information ya sur obisoto mimila bino ya ba makokumate ya ba sire certain vous abonnez massivement pour partager émission oyo comme il faut pour partager yango vraiment parce que comme on a dit Dikapuyo oh lelo Congo RDC mobimba Paris, France, ceci, cela, ba pays nyonso monde entier to yebi pe to mona kokola Dikapuyo. Lelo Dikapuyo a sali foyer na ye, lelo Dikapuyo a bimiseli biso fleur. Ce que moi je peux dire fleur rose. Bo tenir na regarder que si tia bo fongi yango zo komisa Dikapuyo makasi bo ipona nini. Parce que a sali choix na ye. Biso nangam na biso ba chroniqueuse na ba chroniqueur to mekosala effort wana pe to kotsa mabala na ne o parce que 2020 aussi là après coronavirus to moni wana ba comédien ba bale malgré que ba comédien on peut mitaka le bimi mais baso bala o esengote likolo nango nde libala na se nango alliance opusani pembeni biza monoko depuis toyeba Dikapuyo no tomona tate toyoka ta liso teke Dikapuyo aza fiancé tosutuki abeti biso bora mokolo donc basusi ya nzela eye vraiment
kosutuka o ba comédien ba osala biso eza ba surprise te mais hey likolo nango tobenga ngo nini? Ah ben oui libala DiCaprio félicitations na part na biso ya idéologie TV to féliciter yo DiCaprio. Donc vanda na ngwende umela se comporter en tant que papa. Parce que une femme a accepté yo bala nana c'est pas facile. Et puis na ba mbale belé pe baluka pe a proposer pe moi si pas boyi. Et puis na ba genre ba garçon pe belé de pas bota maintenant a proposer moi si libala te. Donc na mutu na e mamba libala ezalaka te. Siko. Voilà. Mais DiCaprio tout le monde a kaka oh DiCaprio lelo hein. C'est pour cela on dit que toute personne a son valeur. Mutu nyonso asalaka na valeur na ye na mokili. Nzambe pe ti atinda biso na mokili oyo ayebi ntina. Voilà. Donc eteya biso baoyo totikali vi tomemango so na baaventure te vi eza eloko ya osakana ngo te vi eza eloko ya buzoba te vi eza ke concentré vi to baprincipe ya vi yeba mpe ke lelo na age tele bongo lobi. Voilà. Tomoni ba DiCaprio lelo bali hein. Vraiment moi j'ai dit félicitations à vous, que le bon Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège. Na libala wana vraiment bo vanda bo umela bo simba banzete. Donc voilà ezaki kawana tomoni pe video loin utaki obala a video loin bali et c'est pelisaki mokili nsaka la bali. Donc bata théâtre malgré ba bêtise na bango ya ba mitakala mais bazobala biso pe ba fille internet na ba tonton na ba garçon internet tout ça le fort wana et ça la biso bien et puis ba musicien pe lisusu ya Congo bolingi mabala te bosa bobala ba musicien Congo bosa bobala s'il vous plaît parce que dans zonga na isusu tobete soli solo comme il faut mais ba musicien Congo bosa bobala. Donc c'était un peu cela. Donc je vous sens tous na senga na bino toujours bo s'abonner so bo s'abonner quand ça la bien abonnement na bino pe na ko tala na ko cliquer l'émission na biso na ko partager vraiment yango quand ça la énormément ya ba plaisir yango bomoni à chaque fois na memelaka bino toujours ba information na sala makambo et c'est pédisaka bino toujours na bandako bozala satisfaire et lokolo ye feti ava ba tshelo biloko to ba peso secret na fête ba banano na nguba ndenga pe na sala bino ba abonné na biso ya idéologie TV nde bolela biso ana vraiment bo continuer kana kolela biso fort so bino te biso mobulu yango biso pe to préféraka bino. Bon, s'abonner, c'est un peu cela. Je vous aime tous, on est tous famille. Donc, tu vois qui va fleur vraiment la couple DiCaprio, voilà, c'est un peu cela. Oh, na monnaie na kokyo lo bayango na bo s'abonner. Aujourd'hui, c'était seulement juste là. Na expliqué bien parce qu'il y avait beaucoup de gens au bazaki commis tout na ba et les qui la banque DiCaprio yango. Ba théâtre ba mesenanga ko sa ba buchu non. DiCaprio azana 39 ans. Moi, si nous avons 36 ans, bah, on est 43 ans, voilà, bah, ça, les couples, non. Tellement moi, c'est encore l'année, donc, vous traitez mon coloté, et ça, couple, ça, mon colopéto, moi, mon qui donc, l'amour n'a pas d'âge. Donc, voilà, l'amour n'a pas d'âge. C'est lorsque deux personnes se donnent l'un ou l'autre et encore âme et esprit, c'est ça l'amour. Donc, je vous aime tous, de gros bisous à tout le monde. Vous consommez émission au chacha. Bye bye.